Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Et que dépendre la herbe Kolandanga, et sa sœur Marie Grâce, na lisusu na émission to solo la Bible, émission to solo la Bible, ezo aider et ko aider ngana yo pour te partager, to partager ensemble ba conseil, ba idée. Ndeni tokoki kotambola na se na moi oyo nini tokoki kosala na se na moi oyo. Vraiment beau s'abonner ebele na Marie Grâce Taylor TV. Marie Grâce Taylor TV beau s'abonner, beau liker page na biso ya Time of Grace. Vraiment eza lipamboli. Émission ya lelo eza conseil pour na ba parents. Conseil pour na ba parents nyonso bisika bozwami, ba maman, ba papa. Na côté ya mutu moko, na conseiller mutu moko, na kolamusa mutu moko na pongi, na koloba mutu, na koloba na mutu moko oazaki ko rêver. Na bana kolanda, na kotala télé, na komona film moko basali pour la jeunesse et la musique conscience nanga. Yango ngape na kolamusa conscience na yo parents. Film ana eza film chrétien basali pour la jeunesse. Mutwana sali film ana producteur ana alobi naza parents na mona danger oyo eza oyo lobby pour la jeunesse. Et la musaki conscience nanga ya nga pe na ekola musa conscience na yo. Dans 10 ans, maman place aux a raisonné dans 10 ans ou 15 ans. Jeunesse na biso ezandeni. Excuse, dans 10 ans ou 15 ans, jeunesse et kezalandengeni. Jeunesse banana yo o yozo bota. Dans 10 ans, 15 ans, bon vivre dans le monde nini. Bon dans le monde nini. Bana o yozo bota. Yango vraiment la musaki conscience nanga na ye na partager na yo. Na partager na yo kolanda vidéo ka yo moko te like s'abonner partager na bandeko oyo na ba groupe et ça la bien conseil nanga na ye nango vraiment le londe na lobi na émission to solo la Bible to solo la partager vidéo like vraiment et ça la bien to solo la lelo tozomona lelo vraiment tozomona mokili ezokende na rapidité. Mokili na biso ezokende na rapidité vraiment. Toza na version na biso les amaba keza mission to sur la Bible, toza na verset na biso Proverbe 22 26. Proverbe 22 26 ezo bana biso elobi na biso et le ba parents to instruire bana biso selon la voie qui doit s'ouvrir. To instruire bana biso selon na ba voie ngongo o ba kolanda. Na ba conseil malam, na ba conseil bien na kolakisa bango nini eza mabeli neza malam. Polo bile ba okola ba bunga te. Ba détourner na ba conseil wana te. Mwana soka za mukie ezaka facile ya kolobane a mona solo bine a etikale na mutu a solo bine b etikale na mutu b la okola oyeba ke mama na ngala bala ngali kambo eza a ata mutu so lobi na ye chaque jour ayoka a wana na ndaku na bango olamuka oyeba kaka ata kola ba eloko wana eza a yo koki koluka koya o changer penser na ye mais lokola ye ayebi ke ba parents na balbaka na eloko wana eza a ata mutu alobi na eza b yo po na eza a aokolana aoyebaka eza a yango Proverbe 22 zo bana biso tanga Bible na ona ndako 22 verset 6 zo bana biso lobi na biso to instruire bana na biso selon ba voix oya malamu bakolanda po lobi bana biso babeba te babunga te lelo to komoni monde degezo kende dans 10 ans. Dans 15 ans, si aucun n'intervient pas Mundele, dans 10 ans ou 15 ans, en tout nayo, intervient Mundele à tout nako, dans 10 ans, au mimono aux la nani, dans 10 ans, au mimono aux la place ni, albarate lobby, mais malheureusement, biso ba Congolais, tout le monde a kaka, pensé na biso, mind na biso, eza mindset na biso, ba pensé na biso, tel mes amours qui est,
toyeba ka lelo toyebi kutu lobi te toyeba ka lelo mama oyo yo ozoteya mwana na yo oyo yo ozoteya ndenge ozokolisa mwana yo aokola nango totondaka ka place o makambo bazobe ezali makambo mayele totonda te nga nalobaka tozwaki chance koya mboko bana mike tosali ba erreur ebele bana na biso oyo tozobota awa baza lokola ba Moïse na kati ya ndaku ya Pharaon bano tozobota na Europe baza lokola Moïse na kati ya ndaku ya Pharaon soki tolakisa bana biso ke bino fo bobundela mboka bino lobi boye mboka na biso eza boye mboka na biso eza boye bana biso bakolaka babangaka te po deja koli awa aobanga ne mundele te aobanga posa mundele te lokola biso na Afrique nde lokola baparent na biso na Afrique nde babangaka na posa mundele da kotisa bango ke non naza supérieur bino boza ba inférieur mais bana na biso awa bayebi ke non ye pas za supérieur donc okoki jamais ko tukoyo la se ke non za az à l'inférieur donc azomi mona likolo aobanga posa mundele te yango wana na benga bango ke baza ba Moïse na kati ya ndako ya Pharaon parce que muto yaki ko libérer peuple ya Israël na kati ya ndako na kati ya Egypte ezalaki Moïse oya kolaki na kati ya ndako ya Pharaon oya yebaki Pharaon histoire ya bin led wana Osama bin Led soki toyoki histoire na ye akolaka na président na baparent na bango bazalaka baami akolaka na kata White House Maison Blanche donc ayebaki makambo ebele yango bombardaki bango na facilité aux États-Unis grand pays mais bakoisela bango 2 immeubles muto akoisaka 2 immeubles muto asakana kana bango na kata ndako wana muto ayebaki bango et andenge mona bana biso yo na ndako olakisaka mwana yo nini yo na ndako olobana na mwana na yo nini ba parents android to comment l'exaton est belé Bible dit chaque chose à son temps na condamné kolanda beblo comme sous-souté mais to comment l'exaton est belé na ba réseaux sociaux toza na temps ko pesa bana conseil est-ce que tozo raisonner dans 10 ans bana biso boza ndenge nini parce que monde comme ko accepter makambo il fallait pas y accepter to comme ko accepter ngo na tanga nga ba makambo sous-souté pour biso toza na monde à business na mona Kevin Hart koza lapidé dans nos temps à te mengana to yebi ba komi ko accepter makambo susu o to ko accepter ngote o ezalaki o Bible ezo ba abomination o tozo mona abomination même na biso ba noir to komi ko accepter makambo ngo pona nini pon to ana tente ya kovanda ya koluka ko izwa connaissance ya koluka ko renouveler ba pensée na biso oyoka mutalamuki banda tongo ti butu asali lo côté vina eka réseaux sociaux mupaya yo talo na ndako bosolo lite ya simbi phone yo po simbi téléphone bana kutu baza ezala bana mona koka ko sunga eponga ya sunga bana mwana wana bazaki na conflit na kata ndako mama yebite parce que mama aza trop occupé mais bana na bana baza na ba problème na kata ndako mususu akomi moko akomi ko sentir délaissé akomi ko sentir wana pekuna nakamwala pekuna moyalo bala mama ezate l'ende konaye aye ko partager na ndeko naye ezala mwana mususu na solaki na lobi oko pesa nga nyonso tu mais ozo pesa nga elobi te ke no eza bolingo elobi te ke eza bolingo mama na sombela ba parole ba sombela bana bango nyonso basala bana bango nyonso mais jour d'aki ko ke mwana o brésilien na cher a sombi mais jour d'ako baka mwana bi yango te za love yango te za bolingo ah bon ou même pesa la bino sabi yango te toza na temps ezakela msu bovandi ozo ba penser à mwana ozo ba mwana zo raisonner nini ozo ba mwana zo kanisa nini ozo ko instruire yendenge ni parce que même Bible lobi ke non pour lobi abunga te yo zui temps na nyonso opesi yango na réseaux sociaux opesi yango na makambo wana pe kuna oyebi vie ya mwana te oyebi raisonnement ya mwana te sikoyo mwana akoyeba mwana aoyeba ndenge ni keno makambo boye sala makambo boye ezala kaboye aoyeba ngote bana lelo bayebi makambo ebele te Ecclésiaste lobi chaque chose à son temps
Yeba ko partager temps na yo. Maman moko akoti live na 3h du matin. Awa sala live. Moi sali bala 3h au tiki mobile na mbeto yo sala live. Po yebi ke na États-Unis baza toki moi bakolandanga, Canada bakolandanga. Lobi libala no beba oloba nini? Oloba ke no o ba baby selinga libala. O nini no yo moko mtozo baby sa libala na yo. Yo moko ta ko vanda na bana oyeba raisonnement bana ezate bana batangaka mwana ninga sani na université mwana ninga sani oyebi kutu te so pa kendaka kutu classe to kendaka te oyebi te osutuka ka be mutu osisa to osisa te oyebi te mama Bible lobi bana baza pusome lobi bana baza lipamboli o bauta ke panzambe ozo obligé kotia énergie na nyonso surtout na temps au tozali raisonner place ozali dans 10 ans mokilo nde toza dans 10 ans ezandenge nini tant réseaux sociaux ezali kota réseaux sociaux za mabete mais tant na yo ko lexa toute la journée na réseaux sociaux te bana msuku to mso mona ebite question mona lia kite po tant na yo kaka na réseaux sociaux aussi si la fakingano aussi si la fakingano kena oyo zongi na o okena o ba vi kaka ya bato makambuka ya bato mais ozala bana basi na ndako ozala bana mibali na ndako oyebi o bazo sala te mais yo to mso vandela kaka makamba bato ta prière ezali ta kotanga bible ezali ta wana nyoso to bwa kyango ngala naza exemple na yeba jour mususu Dieu merci mais naza ki fort na prière na utanga bible mais na komi place nda balinga na komate na yeba jour mususu 2 fois na lali na loti ndamba ola kisanga na siso prier amen amen azu téléphone na koti na utanga na utala na réseaux sociaux 2 fois et diable ayiba abiso ka attend ana pouvoir boto la bénédiction za ba peso te maza pouvoir yiba yo temps et j'ai compris que diable yiba kinga vraiment temps et na koma ki pe bongo malgré tout nzamba alexé na koma ki bongo na silisi réseaux sociaux na amen amen maman na simbi téléphone amen OK là aussi si téléphone on a zwa ta bible au fond nzamba ko lo na bible to o vanda ta na méditation moko ata 10 minutes nzamba ko lo no mengamba la moko ona zwa ki ona yoka ki na bosani elienga temps Là, na sali bilan na nga da bimite weekendo na sali bilan na nga ya temps na makamfari na sala makam na lobaki na sala na monike na sali yango te na monike na komite là na ekolanda interview ya muto to sala film pour la jeunesse azona souci à jeunesse pour la lobby na yo comprendre que non diable azo travailler dur réseaux sociaux eza bien pesa mabe toi na temps ozala maman waza mari zala na temps ko kipepe mobali na yo kotala te kaka no ambongo YouTube ke futa zela nanu yo sala kaka zala na temps azo kondima oui problème ezate OK mbongo la pe contribuer na ba facture ya zo ndima mais akolemba ta comme okende libanda yo batakenda libanda siko tellement comme okende trop libanda yo zo sepela za ka libanda pozo akatala ko saka ba life ndende ko moko na landaka jo mususu lobi na ensemble mobile na nga bima ponga na benga na life siko yozo se plaza libanda ko yozo sala ba live mbongo YouTube njoka ndesa kendaka kuna foyer mobimba famille mobimba avanda osutuka ka botikali na YouTube mbali noko mi YouTube ya kenda déception stress et matio et comme okanga ba famille ba ndoki yo moko ndoki ya liboso ya vie na yo moko ndoki ya liboso ya ndaku na yo moko ndoki ya liboso ya bana na yo via bana baby ta kotala ba life ezali ba life musu eza ezo edifier ba life musu ezali ezo pesa ba conseil ba life musu ezali ezo détruire ba vie ya bato ezo bebisa ezo longola bato kimia ezo memela bato ba maladi to ezali mais kende kolanda o ekopesa conseil o ekobakisa nde tozoloba tozoloba ba parents droit tozoloba nini photo sala pour la jeunesse dans 10 ans Congolaise, fongola na mind na yo, fongola na mutu na yo, et raisonner ka lelo na zu, lelo na lié. Non, dans 10 ans, dans 15 ans, jeunesse ezala wapi, bano yo zobota, lelo za bébé dans 15 ans ezala neni. Na kenda kin,
na omula pesa ba sakala banzanza te so ba yoto so yini na nazo mona ngote na longwa kini mwana mukenda ba naiko sakala nango mais na kenda kina 2018 2019 na tikala omona te pesa bana ba sakala na ba manzanza ba mayoto ezate pour bana nyos ba comme na Android makamba zo sala moko ba ujana o ba benga ki ba ujana bazaki ba age nini baza ba age nini oyoka mawa pona nini ba parents baza na tana bango te. Mes parents baza na tante à conseil. Mes parents baza na tante à conseil. Jeunesse na biso lelo eza na danger. Mutaye ko talo na ndako. Bo solo la te. Azolamba, bozo azolamba biloko eziki. Pona nini nazalaki na azoza pe fier ko bakeno na bane ko landa na ziki si biloko. Jeunesse ezana danger makasi. Maman na ndaku soki yo telemeli bana na yo te obando sutuka. O sutuka. Dans 10 ans, dans 15 ans, monde ekende mabe. Nazana Proverbe 22. 22:6. Émission to solo la Bible. Ba parents, to instruit bana na biso selon ma voix oyo lingi kola kisi ma bena malamu polara okola abunga te Bible bi a détourné te a détourné na makambo ayoka te. Totoni na distraction na ba fils ba problème wana pe kola makambo wana pe kuna. Oeko instruire na biso ko instruire biso te même pas ba na biso. Tant aux parents zo tombele ngala za parents no mi lobelanga moko zo tombele na pese exemple langa moko à ne passer na ba ki to bando ko jeûner chaque mercredi na mwana nga to bando prier ensemble mais ba mercredi belé na sala ngote. Si vous voulez la bilan de la ligne qui est à bon côté, non, il faut la changer. Est à bon côté. Papa Android, toi, to doser, to kita. Proverbe 22, 6. To kita. To kita. Ba maman, zoa ton bana. Kozate na longo anakia, na longo anakia, na longo anakia, na longo anakia. Tokita. Non, y a un dossier péniel. Non, y a un dossier life au ba garçon ba sali pona ko kitisa ba maman ou ba mema kabino na libumu pendant 9 mois. Quel que soit. Vraiment, et ça la soni na pasi na ma communauté congolaise. Et ça la soni na pasi na mawa communauté congolaise. Quand la communauté congolaise mou un dossier ba pasteur ba sali lève ba tinti téléphone pour lele pour ba benga ba finga ba serviteur de Dieu. Quand la communauté na biso tozana mboko tozana chance ya ko se mélanger na ba culture rebelle. Makambo to monaka et pas na biso to mona ngote place mususu na fongo lef na tie ali bandi ko finga papa Charles ba meko papa Charles wana mami ba meko wana non na mona ngote place mususu mais et ça la makana Congo yango peut-être Congo ezala ezoza bénité yango peut-être Congo eza béni mais bato ba la bénité tout ça la différence ça bato ba béni na pays tout ça la différence. Pays na biso eza béni, Congo eza béni, batunde ba pambola mate par rapport ya tamboli na bango, par rapport ya makam na bango. Donc conseil na ngezaki pour la maman. Ba maman o azana ndaku na ezwa Proverbe 22 6. Na ki nanga mulaite na yeko pesa maman conseil. Vanda na ndaku no raisonner monde lelo dans 10 ans to kozala ndeni. C'est au kitima mouké dans 5 ans. Pour mon délai, on était lobité dans une zine en état dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il y a un moment bango déjà, à salle déjà plan moko boy. Aïbi katsken etam susu.
akoy mukolo atkene tamsuno tamukia okufa mais asali déjà plan moko OK no etikali muto yo lande na sima a continuer ngo bref ane to mona ka guerre ya la bouche le père moi na ya continuer ngo po ezala ki bongo oya ki na kata sala ki ngo te mais o mso ya continuer ngo eza bongo to linga te mokile kele mabe makasi biso to yelo kwa ba nowe to tonga masuwa soko koto koti to yelo ko la Jean Baptiste to ganga na kata désert oyo mato ya koyoka ayoki o azana motema kondima andimi nde Bible zolo bana biso mais maman zo attend vraiment ya koluka bana bangonde parce que jeunesse a lelo bana bakomi convier bilamba ba griffe banine alezana biloko eloko nyon surtout ezaka derrière eloko nyon surtout ezana esprit batie ba esprit ya mabe basi na basi mibali na mibali polo lambo na opesa na ngonga mama lamuka na ponge sikolali zwa conscience lobby ya bana na eza ndenge nini lobby ya jeunesse eza ndenge nini wana ndako ebite mwana sa beba wana ndako ebite mwana sa koma so ndenge ni parce que surtout ki kaka bo po yo vendre 24 sur 24 na live pour faire YouTube akofuta yo ntude so ninga koma star vraiment on est qui servante de Dieu Marie Grâce na qui na conseil on a partagé lenga vidéo émission to sur la Bible partagez les vraiment vidéo ba maman nando ya ebele pour na bino ba maman nando ya chaque jour nando ya presque vraiment pour il faut evanda biso na mutu to lamuka pona bana biso to lamuka pona jeunesse na biso to lamuka lobby na bango to lamuka to vendre la ka réseaux sociaux za bien ezape mabe to sel na ngona ndenga bien to sel na ngona ndenga mabete to profiter na ngona ndenga bien to profiter na ngona ndenga mabete to yate pona ko détruire la vie kaka to yate pona ko bebisa kaka na komi ko préférer na bebala na ndeko na po kaka na ozambongo non Nzambe apambola bino soki vraiment nazalaki pardon soki na lezaki mutu moko na likambo na lobaki esepeli sio te soki na lobi mabe vraiment limbisa mais pona bana to betaka asete to telemelaka pona bana parce que jeunesse na biso eza vraiment en danger jeunesse na biso eza na danger dans 10 ans dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans yo mona nga na bébé bala 5 ans makambazo sala dans une vidéo mo batindela kanga na partageons la prochaine live la prochaine vidéo pardon non ça na bino jeunesse en danger Nzambe apambola bino Nzambe apambola maman moko na moko partagez vidéo abonnez-vous massivement na Marie Grâce Taylor émission to sur la Bible eza sponsor na MG Star Boutique vraiment ma maman to peli sa prière to koti 2022 to yebite ni les préparer biso to kotaka 2020 to ça ba projet belé mais o betaka na 2020 non le salamate non to monate to koti pe 2022 to yebite ba mso akota ka ngoma lelo bazate ba benga pa pe ba betela ba pesa nga news a mutu moko style koti kabiso vraiment maman s'abonner vidéo to continuer na YouTube partager aimer liker Nzambe aozanga te kopambola wana to kutani susu na mbala sima na Marie Grâce Taylor TV butu malamu mukila Nzambe nenga sala mo place musubaza moi bonjour bonsoir nde tolobaka vraiment année yonde tolobaki suba meilleure vie ba bonne année happy new year ezala année moko vraiment ya wow merci Nzambe azanga te kopambola biso apambola bino bye bye.